Voilà place oyo na lobeli et voilà comment na na deuxième section lisusu pona supporter biloko oyo. Ngai les années 60 tant zaki kokola bakulutu na ngai tika boyoka ngai bata promotion na ngai tika pe bolanda biso. Guerre ezalaka matata na Angola entre ba portugais na les nationaux qui est ba angolais. Mingi bakimaki na Congo. Nga za mwana ba Congo, je peux vous confirmer était tous les Angolais bakimaka na Congo, précisément dans la région ya ba Congo. Bazalaki pena na accès ya kozwa ba misala direct sauf bana peut-être bakoyoka na classe. Bazalaki pena difficulté ya kokota na kata ba cité minene netka Matadi ba Kisantu banini ba kovanda wana. Ce sont des gens où bazalaki toujours construire bandako na bango na ba village oyo mingi na koiko pesa bino bakomo bazalaki ko benga Kidezo Kimbala Sitensele ba mo oyo na ba Congo soko yokiango immédiatement ezali relié na des Angolais réfugiés au Congo, précisément dans le Bas Congo. Oza ko luka en Angolais kene na Sitensele okuta bango kuna bandako bazako tonga toujours ya bongo parce que ba possibilité eza penate et puis ba yebi na bango pete oyo mboka na biso te tokoiko tonga ndako ya munene te ya kitoko te. Les Angolais étaient très intelligents pour savoir que liboke ya moninga bakolela kayango mbondo te. Bazalaki nini engagé na ba misala ya agriculture ya mike na mwa ba petit commerce ambulant ya mike. Bazalaki pe na mayele les Angolais pour savoir que même si toza ko sala bilanga, même si baba zako so mabele bazalaki, il se réservait ya ko tia vraiment ba plantation qui est banzete parce que ba yeba qui était à n'importe quel moment ba kozonga wapi na Angola. Et ces gens ici, même quand bazako sala, ngai, je me souviens, bazaki ko garder ba nationalité angolaise na bango en plein Congo, Zaïre to Congo na ta ya kala. Na ba classe pe to zaye ko yeba ete ba oyo bazali ba angolais. Mais maman ni kamona na toucher point ya ngoyo. Ngai na yebi ba Congo très bien parce que naza na région ya ba Congo, nazali mwana ya ba Congo. Mwana ya Angola nyonso akota na Congo, aza na province ya Wiji, aza na province du Zaire, aza na province ya Kabinda. Place nyonso akoki kozalela na ba Congo, ngai Zambwa nazali mutu numéro 1, nako wako yebisa ete soki ameki koloba na ngai Zambwa na ete c'est un Congolais, ngai mutu nakokanga ye, mutu ya Kivu te, mutu ya Kasai te. Parce que mutu ya boye akoki na facilement convivre na un Kasaye, na un Katangé, na un Kivwe, mwana Équateur, akoki na koloba ete oh ngai Lumingu nazali Congolais ya ba Congo. Ako vivre na bango bien, ako kosa bango très bien, mais ako kosa Zambwana te parce que ngana koyebise carrément que non pas seulement que na Congo na yo, mais ngana to solo na Kikongo. Bien sûr akoloba Kikongo, mais Kikongo ngana koyebise ki Kikongo ozali koloba ubie ya Mbanza Congo, ya ba Sansara, ubie ya ba Zombo, ya Wiji, ubie ya ba Takabinda, ya ba Tukuna. Donc je te dirais carrément ete ngai na ko détecter te kosa Mswahili. Kosa mutu baka chiluba, mais kosa un Zambwana qui parle le Kikongo ya ba Congo te. Nako kanga yo. À ce moment, nazali c'est vraiment koloba ete bama kambuto zali ko kenango na Congo ya bana 50-50. Soki ngai mwana ba Congo naza capable ya ko détecter un étranger, ya un Angolais, ya un Congo Brazzavillois, kati na Congo Zaïre, kati na Congo ya Central na ba Congo. Je suis aussi convaincu que mwana nyonso ya Kivu réplication ya réalité ngana utiko pesa, il faut pe azala la personne en bonne position ya ko aider biso ko yeba mascarade ezali ko lekana Kivu na Bukavu. À moins que ozala nkolo ya mabele te, à moins que ozala yo moko mwana 50-50, mais soki réellement ozali un Congolais de Kivu, je condamne sévèrement bande connexion à Kivu, Bukavu, ceux qui vous allez incapables de détecter qui est Kamere, qui est Kengo, qui est bla 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 bla. A bon mentir qui vient de loin, Kinshasa, ezali place ya central bisono zoko sangana. Mais ceux qui te comme qui pele que c'est ya bana 50-50, Kinshasa ezali place ya bonne position te,
poto kwa prouver ba nationalité ya batu. Mais tika batu na région na bango basala musala ya sarclage. Il faut kombo ekota, bale ekota, kikomboso ekota, sesa ekota, bensasu ekota. Ndeko koblo à moins que onano osi micro na e bongi te, mais soki bongi na peso lisusu opportunité ya oloba lokola olanda makamu ndenge bandela ki à vous l'antenne. Dekoroje kasha mauza kwa yoka ngabuna. Ndeko Isaac mbele na pesi yo micro kuna. Mbuta Zambon ozola nangai? 5 sur 5. Je crois bien que Outu Konyata très bien. Et Sengeli ba oyo ba namboka ba yeba ba paya. Bisu tout ebi histoire. Je crois bien que ndenge pe Outu Koloba ndenge na 60 ndenge ba angolais ba benganaki ba yaki na ngambo ya Congo. Ezali ndenge pe biso. Letu za ko la pe. To sto pusanaki ba bengana biso ba tali boso na ba boy na shaba. Ba shabien ba bengani biso na 57 58 ba bengani biso. Allô? Wana na bisusu. Gaye Roger Kachapa. Ah ok, comme ça na personne maloba comme yo katanaki comme ça na ko maloba sima. Joachim na zong sa maloba n'est pas Roger. Oh, merci alors Nazol ba allo mena yiki so bozo yoka yango bazotuna allo 5 sur 5 so bozo yoka nga. Ngana ko bien habiter Mzambona soka zolanda yo. 5 sur 5 ndekoroje ba pesi maloba poto pesa ke maloba mais okatanaki à vous l'antenne. Papa Zamwana, merci pour la maloba. Papa Isaac, nous avons vraiment Olimbi Sangai parce que vous avez déjà abordé le sujet. Papa Zamwana, Makambolobi, Ezali, Malamu, et côté Moussou Zezana, moi à Kokoso. Tozoyoka yo bien. Oui. Donc, ko identifier Batu, Ezali Malamu. Mais les Cambo kaka na beta na beta moi c'était wana les Cambo zolo ba 50-50. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que dans la vie ils ont la circonstance. Les autres boti tant mususu de boti na mundele moi na yo azali makila na yo aza moi na yo aza congolais. Trop ba tiki aza 50, il ne peut pas travailler na mboka wana mais pourquoi pas? Mais moi je trouve que même moi na oyo abotami awa na poto amona Congo te akuli awa azapeta mususu na sens ya patriotisme te akozala na ngote au moins que ba parents na ye ba éveiller sur ye ezala que moi na bola kisa makama mboka ezala moi na bopesa ye pesa wana bopesa moi na sens ya patriote ya mboka bopesa moi na sens mais ce qui moi na que ba parents
bavandi bakotisi mwana biloko wana na mutu te, mais mwana wana akozala vraiment en dehors ya makambo ya mboka, akozala na idée te, akozala penza à côté, akozala kaka na makambo ya mboka oyo ye abotami à place akoleli. 50-50, je trouve il faut bien kosolola yango, c'est-à-dire moto oyo abotami 50-50 akoki kozala na ye soki aza de père et de père congolais et que de mère aza na ye peut-être étrangère, eza nango na sens moko te ya koloba ke pour ça m'engage que moi, eza na sens moko te ya koloba ke mwana wana akoki kosala na akoki kovanda ne na Congo, akoki kosala na ye bamisala mosusu akoki kosala na gouvernement te, ou bien akoki kozwa ta mosusu akoki kosala te na baposte oyo ezali ya likolo ya mboka. Mais nazomona raison moko eza wana te oyo akoki kosala ndenge wana. Seulement que mutu oyo abotami à l'étranger aye kovanda na Congo, c'est une personne oyo que le tokoti ke la ite que a gouverner mboka wana soko zika ya Kabila tokoloba parce que otun oloba ki wana osali référence ya Hippolyte Kanambe. Soko zika ya Hippolyte Kanambe c'est ezali autre chose. Ka Hippolyte Kanambe azali de père tanzanien, de mère rwandaise, azana 100 moko te ya Congo. Azana 100 moko te ya Congo. Azali mwana oyo ba adopté ye, ba kutiye na libala, ba zuye, ba adopté ye. Et ezali ndenge moko te na mwana oyo peut-être de loa kobota ma 50-50. Donc côté wana vraiment na kozala naza penza moi naza d'accord penza te. Roger, c'est que vous autres défendre Cameroun autour de Ndengini, nous comprendre position à côté. Non, nous défendre Cameroun. Nous bien voir très bien. Papa Nabiso Isaac, bozali wana bino sunde bozali wana. Lelo ogoye psangai teke, soki oboti na américain moko kuna, ou boti na canadien moko kuna, mwana wana za congolais te, aza congolais te to congolais te. To mwana wana kokoko sala te. Na gouvernement Congo. Merci ndeko Roger tikana kabola likambo na katikati. Ne wana za komona batu mingi baza koya na politique mais baza kotanga pe constitution ya Congo te. To batu mingi pe bazo kansaki ba ko diriger pays sans la constitution. Constitution ya mboka ezali Bible ya mboka. Bible ya mboka ezali place oyo batu ba na koter la ba décision. Et ko yiko za la modifier ba article selon makambo ndenge boza ko kende sur base de quoi? Sur base de conditions circonstanciées d'état et de lieux. Elingelo ba ete bana 50-50 awa tokoti kondima bango ke bazala bana na biso bazo ba poste nyonso sans différence na bana oya 100%. Mais conditions circonstanciées de temps auto zali koleka to sili komona ete sabotage négligence ya Congo sili kokota ki très ekoti na bana 50-50. Voilà pourquoi mutuneti Joachim Zambwana soki na lobby na bino ete ngana za kosala politique o nazali ko kenaona mukanda eza politique ya barbarique te. Papa Zamwana. Alors, à se dire, article ezalaka modifiable à la longue. Papa Zamwana. Nakopesa maloba. Article na constitution ezalaka toujours. Et bon, ba sénateur d'après Musani ba na kosala kuna kolia, maki ya pamba. Musani ba salaka. C'est revoir quoi? Les lois. Loi yango ekoya sur base de quoi? Sur base de likambo eleki. Congo to siliko apprendre leçon na biso ete ko sangana bana 50-50 eza ko kotsa kipelekese. D'où la constitution congolaise doit revoir page ya nationalité congolaise sur base ya bana 50/50. Donc ce n'est pas à moi de prendre la décision pour le moment ou de dire que non bana 50 basalato basalate bako va présenter, mais je dis bien cette kipelekese, c'est désordre aussi ko kota na Congo. La constitution congolaise doit être revue dans la place ya bana 50-50. Et ensuite, à moi aussi de vous dire que Bible, ba constitution pays nyonso batu bakendaka sur base ya Bible, ba yekolaka makamini pe leka na Bible, ne constitution sa bamboka nyonso na pays za kape bongo. Okomona place Nzambe apekisa Israël et sangana na ba bikolo mususu te. Pour des raisons ba poste supérieur, bana wana bayaka ko sala désordre. Yo yebisa ngai. Papa na yo prénom c'était Angolais. Maman yo une congolaise. Oko liana katikati. Congo pesa mobulu yo wana point. Okeno ngolo zono ko pemba bien. Otiki biso na kipeleke na Congo. Il ne faut jamais faire confiance na mutozala de makolo.
pense qu'il a trahi, il a déjà monté à servir 2 mètres à la fois. Qu'est-ce que c'est? Moi,